po ete lingomba efanda na histoire ya lingomba na biso okoyoka yango bandeko na biso oyo bayakala baloba yango ete papa Diangenda papa Simon Kimbangu Kiangani aloba toyebi te soki papa Diangenda soki papa Simon Kimbangu Kiangani ndenge toyokaka yango epai ya banganga nzambe balobi ete bapapa baloba oyo akotelemisa lingomba na ngai na Afrique du Sud akozwa eloko oyo nana napesa mokili te sezali spirituel. Alors pona kotelemisa lingomba pona kofandisa lingomba ezali nini? Est-ce que ezali il faut biso na biso ba congolais tokutani tokomi kosangana? Est-ce que ezali il faut biso na biso ba congolais totongi ndako totelemisi tokomi kosambela? C'est-à-dire il faut toluka toyeba oyo akotelemisa lingomba na ngai na Afrique du Sud na kopesa ye eloko nano mokili ezwa te ezali kotelemisa yango na ndenge nini? Est-ce que na l'état na biso eyebi biso l'état ya Afrique du Sud eyebi biso? Parce que soki l'état ya Afrique du Sud eyebaki biso nde na ba conseil écuménique parmi mangomba oyo ezali fondé na Afrique église Kimbangisa ezali moko ya mangomba le plus puissant et puis ezali moko ya mangomba ya minene oyo ekreame awa na Afrique oyo soki otali na position ya mangomba après église catholique protestant ezalaka église Kimbangisa. Est-ce que tango ba mangomba mususu bakotaka ba écuménique awa biso pe tokotaka? Est-ce que tango batangaka mangomba na ba écuménique na biso ya awa na ba conférence na biso ya awa na bakambu oyo l'état esalaka oyo interesaka mangomba est-ce que biso pe tokendaka? Babengisaka pe biso bayebi biso bapesa biso déjà invitation basala biso, c'est-à-dire ezali na façon moko boye oyo papa alobelaki oyo akotelemisa lingomba na ngai na Afrique du Sud akozwa oyo nano napesa mokili te tolongwe wana. Est-ce que na kati na lingomba na biso awa na Afrique du Sud est-ce que ba sud-africain bazali? Ba sud-africain bazali tango biso toyaki ba sud-africain bazalaki et soki otali ya solo mokonzi abule tata Simon Kimbangu Kiangani azalaki a possession ya ko préparer parmi bandeko na biso ba sud-africain wana po ete bazala na possession ya gestion ya lingomba et na nzela na bango nde ko permettre biso toyeba ndenge nini bango bakoki komema likambo yango na munoko ya mboka na bango epai ya bandeko na bango epai ya gouvernement na bango epai ya baye batalaka makambo oyo ezali koconcerner mboka na biso. Et biso nous avons fait tout pour que to décourager ba sud-africain wana tosala nyonso tozongisa bandeko na biso sima tobetisa bango mabaku tosala ete tolakisa bizaleli moko boye ya kowelela ya kosala makambo ya ndenge na ndenge epuis lelo bandeko na biso ba sud-africain wana presque majorité bazalaka lisusu te mingi bazonga sima mingi bakenda mingi baabandona parce que esaleli na biso ezali lolenge oyo tozali kaka na posa tosakapare na pouvoir tosala boye e tozali kobosa na mission na biso ezali ya implantation ya lingomba awa mpona to implante lingomba awa il faut ba autochtone bazala awa na kati na esika oyo il faut ba autochtone batambwisa biso il faut ba autochtone bazala ba participa na likambo oyo po bango nde bakomema likambo yango epai ya bandeko na bango na munoko ya mboka na bango e bango bakomema likambo yango epai ya gouvernement na bango pe na ba association ya mangomba oyo esika basololaka pona matali na lingomba. Donc en un mot batata ba maman to sepelaki na intervention ya maman pasteur dans le sens que mokonzi abule tata Simon Kimbangu Kiangani abongisa likambo ya Afrique du Sud sur le plan spirituel pour l'intérêt général ya bandimi nyonso, pour l'intérêt général ya lingomba, pour l'intérêt général ya rôle oyo esengeli na Afrique du Sud et jouer pour être likambo ya papa Simon Kimbangu ebima na mokili mobimba parce que awa ezali na ba secret belé ezali na ba secret belé oyo batu ya mboka oyo bayebi na tina ya tata Simon Kimbangu menani ya koloba yango biso nyonso tozali ba étranger tokomema yango ndenge tokomema yango ndenge est-ce que pe tozali na volonté ya komema yango est-ce que tozali pe na esprit ya koloba ete likambo oyo toluka ndenge nini tokomisa yango
epai ya bakonzi ya mboka, epai ya bakonzi ya nini, est-ce que tozali ko jouer rôle moko boye oyo ko permettre biso ete likambo oyo elonama awa na ndenge ya malamu.